mbote ya mingi na ba landi nyonso ya programme na biso ana ne Congo. Bandeko na biso mbote ya mingi bisika nyonso bozali. Kombo ya kanal na biso ana ne Congo. ANA espace NE espace Congo KONGO. Bandeko na ngai ndenge boyoki ana ne Congo yango moko bana ne Congo ba descendant ya royaume Congo. Programme na biso esalemaka a partir ya Londres na Angleterre na Grande-Bretagne. Ezali esika oyo to parlaka mingi sur passé ya royaume Congo. To parlaka mingi sur ba événement histoire oyo esalema passage ya ba biso bana royaume Congo. E na se basaka mingi na bangolais ba Congo ya Angola ba oyo babimaki oyo bazali ba descendant ya royaume Congo. Comme vous le savez, le capital ya royaume Congo ezala na Mbanza Congo. Et lelo oyo soki tozali kozongela histoire ya royaume Congo toko revenir na capitale esi ezalaki ba empreinte etikala maison royale ba cimetière ya ba roi ba nzete zabisa makila miso tiwana mama mukonono enkongo mukonono mai bobange mono makele kai bobanga matokolo bange pasi gwalo gwamo kwaka yukulu kwagamo woponda lokuponda loponda kasi makele kakilunda moko. Mai bobanga matokolo bange pasi mai bobe unu pasi makulu banga kase mono toto inua inanga ipata diama ikanda diama mono kisowa kanda ko kikote pe mono makanda meno ko nzolu bonda mulanda winanga king bako mulanda winanga kikote mono makanda mauko Jose Wanduka mulanda wina sisi selenge ngai soki na lobi ye akanisaka nini yango akanisaka nini yango nakanisa nini nakanisaka eloko te akanisaka nini yango te nakanisaka eloko te me kaka nde verité oyo nga nalobaka eswaka bato esalaka bato pasi. Me sikoyo tosala nini tozwa verité tobomba yango mpona kosala bato besengo te. Naza na mutu nakosala esengo te, nazali kaka naloba oyo tozali komona oyo ezali verité oyo nayekolaki mpe ba grand parent na nga parce que ngai nazali fruit ya réalité ya lutte pour l'indépendance de l'Angola. Donc nazalaki j'ai existé. Ngai namonaki bato mosusu lelo oyo bakufi ba papa Lamve nga namonaki bango, ba papa Ambroise Lukoki nga namonaki bango, ba papa Kwarta Punza nga namonaki bango, ba docteur Jonas Malero Savimbi nga namonaki bango, ba papa Tony da Costa nga namonaki bango, papa Nzao Puna nga namonaki bango, papa Emmanuel Kunzika nga namonaki bango. Tout ce monde là, papa André André Masaki namonaki bango. Donc ngai namoni bato nga nazali fruit ya lutte pour l'indépendance ya Angola. Lelo oyo
biso mpe tokoli toko mikolo toza komeka koraconte oyo tomonaki nameka koraconte oyo bagrand parent na ngai bavekaki ozoyebisa ngai yango toraconte yango yango namonaki bamanu massive manu ngombo massive baracontaki parce que bango mpe bazalaki basérie ya liboso baracontaki yango na bozomona bandeko ebele pasteur Tshimba nzebu mulanda oni na leki na nga Godinio kienga kietuya Gildas bana oyo boteme na Pointe Noire banzolu vonda Leonardo Manu Constant Lukombo bazali ko raconter. Tout ça sont des enfants angolais, les enfants de Bazombo. Oyo bango pe bazalaki na exode wana bakikobota na Pointe Noire na Congo Brazzaville, babotami na Gabon, bakomo mususu bazombo mususu baki na Gabon. Naza na histoire mususu ya ndeko King Vako ayebisaki nga adankweno Manu George Sandi Manu levuka George Sandi Manu azana na Belgique pangiama Domingue Vetokele bango bazalaki tangu konono zo salema badada makiadi bakoti na konono na Aisha 14 ça ozeli ba histoire ndeko na ngai lelo oyo Angola comme indépendant tozongi na Angola soki na lali na lamuki bayebisinga esprit eyebisinga ekibo edia diambo fete kamba kanda azaya et c'est ça que j'ai toujours fait lelo tosali association ana ne Congo ezali na misala ezali kosala namoni ndeko na ngai Rive Kono Pangiama bravo Diamatondo King de Kimakuta vraiment nalandi interview na yo ndeko na ngai ozosala fierté na biso diambo imwena ngi kese konge kaluto swama kopo nazali mwana muzombo na uti na Kimakuta edio diambo de mfunu ozali na yoko wela kibokonzi te o kipape ozali na yoko wela yango te parce que pape ko sala yo te mais en réalité oza pape ça peut ki fumu donc bato babingaki yo pape parce qu'ils avaient senti dans toi force wana supériorité wana donc ngai pe na pesi yo pe pape na pesi yo King de Kimakuta iki fumu kia donc ndeko na ngai toyoki esengo na conférence de presse na landi yango ba oyo bazali afula vafuluka eketo eza nature na bango parce que ona koloba lelo eko blesser bato bakosepela te mais mokili eza na makambo ebele bino bakola français les années disent beaucoup que les jours ne disent pas. Ou les années disent beaucoup que les jours ne disent pas. Bandeko na ngai na mukolo moko okoyeba mukolo moko. Soki biso tobiki o to lakisa bato kolia na mesa, to lakisa bato civilisation bato bakondima yango te. Mais avec le temps boko découvrir yango. Parce que lelo Angola est comme indépendant. Donc Angola est un pays indépendant. Lelo batu mususu bazako tika mboka na bango. Soit disant supérieur na mitu na bango. Bazo kende na mboka batu baza inférieur. Mutu aza supérieur, aoke na mboka mutu aza inférieur te. Parce que kuna kwa prendre logo te. Donc tango bozo tika supériorité na bino bokene sika infériorité ezali. Donc bozali inférieur.
bandeko na ngai kimakuta nasali kaka parenthèse 1 makambo tokolobela yango nsima nakobenga mbuta mutu tokosola na biso kaneli mozibe kumosi tufuila mbuta mutu ikanda dietu makunga omakwaya makunga vyokele bandeko na ngai likambo ndenge nalobela lelo bandeko biso tozali baangole nga naza angole nakolobela likambo moko ndeko na biso na Angola awuti kosala Domingos Kololo nakosala programme mpona ye nakoparle yango na Kikongo nakoparle yango na Portugais peut-être na bamboka mosusu esalema te gouvernement corrompre ye apesi ye 22 millions pour akima na parti politique kuma mutongo Domingos Kololo donc mwana muzombo donc mukongo ya Angola ba corrompre ye na gouvernement na pouvoir impela bapesi ye 22 millions pour akima na parti politique azalaki akota na parti politique mususu ya impela a trahir bango a trahir parti politique na ye UNITA azo ba deputy mususu akende na bango na impela parce que l'élection c'est l'année prochaine peut-être en novembre septembre ou novembre sans la bonne mémoire alors ndeko wana akei na ba rencontre azwi mbongo ni surtout wana basali mikanda ndenge na parti impela mbongo wana ole abomba yango alia asala oba yebisaki ye azwi mbongo wana akei nango na parti politique na bino tala ba corrompre ngai po ngai na trahir parti politique nanga bandeko na ngai lelo oyo na Angola bibembe bato baza kokufa 45 ans ya pouvoir ya impela basali eloko te bahopito basindika basala bango bakongole bayibi badiama eleki monene na mokili bake nango bake koteka bale na bango lelo oyo na Angola Moulouba qui n'a rien à voir avec l'Angola. Basala ba publicité ba kuka na Angola, biso ba luba to sala kuka. Na mboka ba ninga mosusu. Soki natali na mboka na bango na pa ba uta bango ba luba yango, kuna na mboka na bango, donc tribalisme za kuto inexplicable. Sikoyo bazo na mboka bato mosusu. Baya kosala comportement na bango oyo ya mboka na bango na mboka ya bato mosusu soko lobi yo tala muzombo oyo wana sikoyo na mboka na biso bazali kofongola ba église na bakisi baye na bango bazo na mboka na biso bazo sala ba n'importe quoi na mboka na biso bandeko mwana muzombo bapesi 22 millions tellement que biso ba Congo amour ya patrie amour ya mabele amour ya mboka 22 millions wana oleki ye s'enrichir na ye atonga ndako asala foyer na ye me azwi yango ake na parti na ye tala mbongo ba corrompre nga bozoki imaginer grandeur ya conscience eza kati ya mutu wana bandeko l'impela obino boyokaka impela wana tango neto auti na Portugal parce que neto n'est pas congolais Dos Santos n'est pas congolais Jean Lorenzo nanto yebite bien que akola kuna na bien na bato mususu ya UNITA parce que ba iso mususu ya yebo yebi yango te na ko référer bino yango un jour makambo ebele ya Lorenzo boyebaki te Lorenzo omonaka wana il a aussi grandi na libota ya docteur Jones Malev Savimbi soki boyebaka yango te na pisolo kaka mwa passage muke bandeko na ngai nayebi te soki azalaka angolais mais la seule chose que je vous dirai aujourd'hui un vrai angolais nani akomi président te na Angola
mokolo vrai angolais akokoma président na Angola, bokomona mbanza Congo bakotia ba aéroport kuna, bokomona mbanza Congo, histoire ya royaume Congo toko élever yango. Bikolo oyo be église oyo ko ba luba wana bazoya na suki ba nini toko nettoyer bango. Bana oyo ko muswahili na ndaku aza koganga toko nettoyer bango. Guerre ya Angola nanu esili te. Boye bake peuple toujours muta desidaka. Ata lelo boye. Bolobi chiluba na ndaku, bolobi swahili na ndaku, bosali be église, boza ko mvute bana ya batu, baza ko kanga bino te. Mais tozali ko conscientiser peuple angolais à comprendre que l'histoire de peuple angolais est l'histoire moko force. Biso oyo soi-disant toliaka batu, tozali ba vrai angolais. Biso oyo tobandi guerre, tobandi bitumba ya libération ya Angola. D'ailleurs, je vais vous informer. Docteur Maliero Savimbi azalaki étudiant na Suisse. Moto oyo a recrutaki ye po ye akota na Grai na FNLA, c'était papa Emmanuel Kunzika. Moto a recrutaki ye. Mwana muzombo. Nazalika komeka ko rappeler bino. Tango Agostino Neto awuti na Portugal, aye na Kisasa po a s'intégrer na MPLA, akutaki ba papa Pasquale Voilo, bazombo, bazalaki. Les vieux que vous entendez, je vous dirai une chose, les vieux mawete, à côté na MPLA, na 1961. Donc à côté avant José Eduardo dos Santos. Les vieux mawete étaient déjà là. Vieux monument que vous voyez, les premiers officiers militaires angolais, ou à les cours supérieurs na Yougoslavie, les vieux monuments que vous voyez, les héros angolais, qui déjà à cette époque, na MPLA, avant Agostino Netwaya, na MPLA. Vieux Ambroise Lukoki, tête bongo ya MPLA à cette époque. Qui avant Agostino Netwaya, tout ce monde-là. Papa Quarta Punza, papa Lamvu, Nkangwangola, Lutelama, tout ce monde-là. Bango batu basali MPLA. Batouana sont tous morts pauvres, des conscients. Pona bango liboso, peuple, mabele. Immeuble batongite. Ba villa batongi te, ba compte bancaire à l'étranger bazana yango te. Soko moni mukongo asali mambongo na poto, peut-être 1, 2 ba profiter na gouvernement. Mais la majorité sont tous morts pauvres. Et ezali nature na biso, conscience na biso, peuple liboso. Bandeko to remarqué batu mususu na bamboka epai bango bazali ba uta tribalisme ezali ko jouer carte bakanisi ke ba tribalisme ya mboka na bango bakuko yana yango ya Angola. Bandeko tika na raconter bino, l'Angola appartient aux Angolais. L'Angola wana bomona kawana appartient aux Angolais. Ngai lelo zo balingala okoko finga ngame yo to yambaki yo, to bokolaki yo. Lokola ngana zama yele, nazomona yo zali zoba. Polo bananga bongo parce que histoire oyebite. Pona ngai ezali intimidation teke, soko lobi bongo na kotikela yo nzela oya na Angola. Soki na zio na Angola, ozanga ki passeport, ozanga ki visa, ozanga ki demande ya kendo na koma return na mboka na yo, oko sentiringa. Dans la claire. Claire. Ote, biso tozali ba Swahili ba luba, mais bozali ba Congolais. Bozali ba Angolais. Donc, biso tozo we l'Angola, nous défendons l'Angola. Peuple liboso.
soko ye mopaya na mboka na biso il faut ya na passeport na yo na visa ya mboka na no oyo ekolo na yo bapesi yo visa okoti na Angola oyo toko accordé yo soko lingo vivre na Angola toko yoka poso na ndiko te na vivre ala sala poso na tanga glace quand oui oui mayele tout ça na kompe besoin bon te pesa yo stay te pesa yo résidence na passeport na biso na passeport na yo pardon to accordé résidence to autoriser que non na mboka na biso vanda à part oyo ngana lobby loi mususu oyo bino bako expliquer ngai ezali te soki yo okotaki na nzela ya makolo osalaki nini keno oboti na angolaise osali mikanda soki tozwi yo soki tolimpar yo te tokolimpar na mwasi na bana wana pour trace etikala te ya bino tozala clair envers bino bato oyo bazokonte ke non parce que bandeko na ngai nalandi mwa histoire ya Congo mwa ndambo oyo nasalaka mwa parenthèse parce que Congo wana babotelanga mpe barwandais Congo wana un jour ekomwangana ekopanzana et je comprends na mwa ndambo ya pouvoir baluba bazwi pouvoir tribalisme na Congo na bino wana lobi bokoperdre pouvoir bokozanga mabele bokokende parce que soki bokanisi bokokite le Congo pour aller na Angola bokozala na place te na Angola tokopesa chance na muluba akota na Angola te wana ekosalema te e ba oyo baza na Angola tokoidentifie bino moko moko tozobundana nano toconscientiser peuple angolais peuple a comprendre que na Angola ezali plein des étrangers et ba étranger wana barendre Angola misérable yango devoir tozana yango donc peuple angolais ayeba qui est angolais qui n'est pas angolais parce que l'Angola nous appartient nous les Bakongo donc histoire mistu ya wana ya Angola wana euti na royaume Congo ezala nzinga mbandi ezala nzinga kiki sa soi ezala soki ngangela sont tous venus du royaume Congo et c'est nous qui faisons l'Angola ba oyo bayebaki histoire ya Angola te nazali koyebisa bino yango lelo oyo amonaki ke tolalaki na ndako na ye totikali na niongo tokofuta niongo wana toza clair bo utiliser terme ya ingrat bo utiliser terme tokobenga bino bazoba ba inconscient oyo bato bamiyebi te ba ignorant na bamboka niso biso tolekaki biso bazombo to respectaki ba loi ya mboka ya bato wana tobukaki mibeko te tokoti na politique na bango te tobomi bato na mboka na bango te tosali mabe na mboka na bango te après l'indépendance tokangi biloko tozozonga ba oyo batikalaki mingi bazangi possibilité mingi mpe bakokaki na bapays wana basala malembe biloko bakokaki bateyango malembe mpe bazomoya kotransfere yango na mboka mosusu na mboka na biso bazonga soki ateki kuna awa atongi mwa ndako comme ça lobi akotika mabele wana bamosusu bazangi bapossibilité le gouvernement angolais ntango vrai angolais akoma président akoluka possibilité aide bato wana to évacue bango bazonga na mboka na biso mais biso na mboka na biso tokondima bikolo mosusu te et lelo oyo nabandi kopesa docteur Jonas Maliero raison azalaki vrai angolais azalaki na vision et ce monsieur que son âme repose en paix partout ye azali ayebaki oyo koya après bavie na biso ba Congo parce que tellement bonté bazalaki na acceptance ya mingi keno likambo faut toujours libota evanda lelo bakufi bapauvre batiki binemi bandeko na ngai yekai lukambo ndeko nyonso tu oyo ya mwasi atrahisaki ki obali ekolo mosusu ozwi mikanda opesi ye abima angolais soki ntango ekoki tokotala soki nabomi bino te na bato wana mpona lembisa bino bokanga na bino na bana na bino
bokende na bamboka mibali wana. Donc pona limbisa bino kozala bongo. Donc okangi na bana na yobi teke bana botaki na mobali wana bokei na mboka na bango. Bako bokola bino kula. Soki bozali bikolo mususu boyaki na Angola bosali mikanda ya lokuta. Boboti na mboka wana. Po bobanda ko nyokola ba Angolais na kati ya mboka na bango. Boyebi ke bosali bino bapaya na mboka na bato. Donc naza obligé tena susu pa utaki na ko boma bino pe na boaki bino parce que bosali de bo crime mikanda ya lokuta na mboka na ngai. Et le reste eko dépendre biso. Seulement Angolais oyo abalaki mwasi ya mupaya. Nakavutuka kubata. Toko ndima yo parce que ozongi na mwasi na yo na mboka na yo. Ozala muluba, ozala mungala, ozala kolonini ivoirienne soki nini, tu accepter yo et basi wana tu accepter bango na bana na bango. Mais ba oyo bazokana keno na mboka na bango bazobongisa te. Tango kuna pouvoir na bango ko sila ke lobi bako kima bako kende na Angola. Bandeko guerre Angola ne silite. Guerre Angola biso ba Angolais to ko silisa yango. Biso na Angola tozana milato na biso. Na Angola ba meti oyo keno tata na mama bi mama ayibi te bazali ke ba tata ba bota bango bakenda bango bazali na Angola to yi bango keno ba oyo tole na bango bandika makolongulu bandeko na biso ba Angolais ya milato bazali to yi bango. Ba oyo baza ko yiba mbongo ezaka question ya temps. Vrai Angolais akoma. Toko limpar Angola. Ezana ngo rankini te. Mais to lingi liboso peuple liboso Angola oya biso liboso. Biso toko céder Angola te ndenge o Rwanda azobotra pays mususu soki te ya biso iko sala bongo te. Donc bande kona biso tozali ko faire comprendre batu biso bazombo to bundela Angola, to bundela mabele, to bundela peuple et puis amour ya patrie. Monton école nyoso tout oyo Angola azali vrai Angolais comme président to ko accepter ye. Mais azala kaka Angolais. Azala ya sul, azala ya kwa nyama, azala ya kwa ndugu bangu, azala ya kwanza norte, kwanza sul du norte. Soki kaka azali Angolais, azali tata na biso to accepter. Mais to ko accepter te. Ba meti, ou baza ba portugais be kolo mususu, to accepter te. Ba noir oyo azamu Swahili, azamu Luba, qui n'a rien à voir avec l'Angola, te. To ko accepter Angote. Et tango to ko so pouvoir, to ko sala crime na Angola. Crime ko sala kuna. Doki to komaka nyeso tu ko sala kidoki, nyeso tu za ko sala to komaka yango. Engai naza plus méchant que docteur Jonas Malier Savimbi. Ce qui bon mon aza bandi, moi je suis plus que lui. Parce que ngai le pays l'Angola, le peuple l'Angola et la terre Angola. Yango ezali boso. Nzolo vonda mulanda uni nang Maître Djibril. Est-ce que bozo yoka ngai Manu Ngombo Masivi Dioku Pilula Ringo Lutete? Est-ce que vous comprendre ngai? Ba tote yo tala yo soki rankine soki ene les kambote. Mais tribuna bino na Angola et kokota te boko sa place te. Faites ce que vous faites chez vous au pays. José Wanduka, est-ce que ngala zokosa? Dimalela, est-ce que ngana zokosa? Hein, Wakamba. Manu Kika. Mupuna ngina Bojan. Est-ce que ngai nazokosa? Mama Mimi Chemindele. Pangi unke to konde kumbu. Otu uke kunti. Mupuna ngina. Te? Nazali. Oy nazali koloba eko blesse bino. Maibo banga. Matokulu bange pasi kumbundu. Mama Mimi Chemindele.
mama manzambi kwetela diotamba oyo nalobaka yango esalaka bango pasi na mitema parce que nalobaka vérité leki na ngai Socrates tobundelaka mboka Manu Miguel Narciso ndio na mbutamu nayebi ke oyo nalobaka bokolinga yango te dersunzwama kiala kubila pangiama maitwa boba kazola moko kanse mono kanda inwani nanga bandeko guerre ya Angola nano esili te tozali conscientiser peuple il faut un pela na pouvoir elongwa parti mususu ezwa et vrai angolais aye na pouvoir tokosala recensement na Angola bondi melanga bato mususu bango moko bako disparaître. Je vous dis na bandeko oyanga ya basi bako disparaître parce que il faut que juger bango au traisa qui pona nini. Pourquoi on sala ki mikanda ya lokuta na muto pourquoi? Et nous allons décider ce qui ko limpar bango ou bien ko limsa bango le kanga biloko kendina mabela mobali na yo. Bozonga sute bosukela kuna. Okufila be kuna. Ou bien ce qui un jour bosukisi kuna otikeli bana ozongi awa. Boko décider tabo okende kuna. Mais baluba na Angola tu as accepté bangote bakozala inacceptable bakozala acceptable soki angolais ya mobali abalaki yo oye na Angola ezala inacceptable soki yo oyaki na nzela makolo ozalaki na visa te po pesa yo résidence eza inacceptable soki opanzaki mboka na yo kuna po osalaki tribalisme oya kokimela na Angola te zala kuna na mboka na yo ozala bakonti ya rendre na peuple na bino kuna. Parce que bizaleli wana ya bino ya tribalisme na Angola ezali inacceptable. C'est clair. Et ensuite, vous n'êtes pas des Angolais. Donc vous avez le droit ya biso. Oza la Cap Verde, oza les colonies na Angola, bokoza. Écoute, na bwena otanga bino nanu. Vrai Angolais nanu azwa pouvoir année prochaine. Yango monsieur tozarango. Peuple angolais a se comprendre que non, bapaya bazali ebele. Bongo tokotala makambo yango. Loto masala pipa mbote.